Ben voilà, chers internautes de partout, tous se connecter, tous sur l'omke magamamboka. Tous se connecter, chers internautes de partout, sur le côté Kamata vidéo partagée. Partagez vidéo, tous sur l'omke magamamboka. Chris, bonjour. Carolina, bonjour. Tous se connecter, tous sur l'omke magamamboka. Bande de situation, où ils ont les kanakata mboka, c'est un peu sérieux. Parfois ils ont kamoussa, parfois ils ont kamoussa, ils sont en train de Osaka nangote. Na comité traité mais tout sur la loi magama politique. Tout sur la mouké ko le ben peu ba vérité nenge ba liwa ezoko ya na kata présidence. Tout sur la sujet wana. Maman nanga Arlette. Arlette partager vidéo, maman nanga Pauline partager vidéo. Au côté au kamati vidéo partager ango. Ba ne otomuto sur la mouké un peu réalité ya makamona ya mboka zo le kanakata Congo. Surtout mingi to beta c'était la situation zo le kanakata présidence. La présidence de la République. Tous beta c'était. Tous la mouké makamamboka ozo le kanamboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko ça la passe. Nazo ça la vidéo oyo vraiment mingi nazo beta c'était na ba conseiller oyo bazali tout autour ya président de la République Félix Tshisekedi. Vidéo o naza na posa vraiment bandeko et comme la tiye moko chef de l'État nayebi ka tala ka biso pe ko tala yango parce que aza mutu bien sûr oza chef de l'État bien sûr oza président de la République mais comme on rappelle na moment moko ofandi calme na salon na mwasi na yo na bana osimbi pe internet okoti pe Facebook okoti pe WhatsApp baza batu loko la biso er ya musale ezali er pe avanda ka calmement na distraction na ye na ndako ezali nakanisi l'air président Félix azwaki pouvoir. Il faut que la vérité, peu importe manière où Félix a eu pouvoir. Azule yango na tricherie, azule yango na deal ya Kabila, azule yango na ndenge nyonso oyo azulaki. Bandeko Félix aza mwana ya mboka congolais. Peu importe ndenge azwaki. Toyebi yango. Mutu moko azoko ignorer yango azate. Je suis pas de l'IDPS. Naza mutu ya lamuka, je soutiens Moïse Katumbi. Mais dans le but, peu importe façon où Félix Tshisekedi a dû le pouvoir. Azui on a tricherie, toi somba qui on a mbongo, toi salé qui on nini, mais il est congolais, il y a papa, paix à maman. Bit na biso ba congolais zalaki nini. Bit na biso ba congolais zalaki rwandais abima. Congolais aya, peu importe congolais, congolais du vrai aya. Mais toyebi ke fayu la zoki ba pourcentage belé, peu importe. Félix Aleki. Tolobi to tchanase, quand même, mwana mboka, kende. Bandeke souki to tali na kati ya Félix, yemoko. Moi souci ya mboka ezali. Mais tout autour na ye, ba conseiller na ye. Mingi ba diaspora. Ba gaillard zéro, mibali ya pamba ba gaillard zéro, oyo vie esila na poto. Oyo bazanga misala awa na poto batanga bazwa ba diplôme. Baluka misala bazwa te. Tala technologie zo changer. Ba diplôme oyo ba diaspora oyo ba tondeli Félix wana bazwa na économie, bazwa yango kala il y a 20 ans, 30 ans, ba diplôme wana est déjà expiré, technologie zo changer. Ba diplôme oyo ba wana bazo sala na Félix, bazwa nango na économie ba era ba franc belge, ba era ba franc français, ba era ba franc suisse et pourquoi ne changer? Ba diplôme oyo bazona na ba R ba époque machine à dactylo wana époque on échanger to comment maintenant na système ba ordinateur to comment na ba Windows to comment na ba Wi-Fi biloko belé. Ce sont des gars qui ne font rien na présidence. Ba ye wana pona ko iba, ba ye wana pona ko tonga bandako, ba ye wana pona ko bala, ba ye wana pona ko enrichir, ko s'enrichir. Bande ko ça nous fait mal hein. Ça nous fait tellement mal comme on a bateau to bande ko bundana bango awa na poto. Bateau bazalaki awa ko tambola awa banzala. Bazoko luka mbongo bazoko zoate. Camarade na bino azu pouvoir apesi bino opportunité. Alobi quand même yo zalaki président ya IDPS na Italie. Yo zalaki président ya IDPS soki na France. Yo zalaki président ya IDPS na Belgique. Yo zalaki président ya IDPS soki na Moscou wapi. Boya to ke ko tonga mboka. Mais ba conseiller wana bango moko bango mutu baza ko freiner Félix. Eza Kabila te bandeko. Kabila azo sala oya epar.
Tobo était Kabila zo diriger Séni. Tobo était Kabila zo diriger le Parlement. Tobo était Kabila zali na ba ministre belé. Mais ba conseiller baza ko aider et loko moko te bandeko. Na ko pesa bino ba preuve. Na ko pesa bino ba preuve na lingi to za la calme to yoka. To se ko dengtete to kamata vidéo auto panza. Oyebi yo papa yo mama soko za na bana na yo misato. Mwana moko ayibaki yo mbongo 10 euros. Il y a 2 mois passés. Yebaka yango ba mbongo nyonso bana kubunga na ndako. Obano gangela ka mwana wana. François, wapi 20 euros etikala kiawa? Parce que na mutu na yo otikala kaka na image ke François mutayibaka po ayiba yo mbongo. Na mutu na biso ba congolais. Sergent Mokreke se na peso mbote na kata Londres. Mobundela mboka. Donc mutu vraiment ya IDPS ya kala, ya vrai. Yewana. Sergent Mokreke se. Biso ba to kuta ina komba. Na peso mbote pa ozali. Soko za na mwana na yo ayiba ki yo 20 euros. Yebaka ke mbongo nyonso bana kubunga na ndako. Obano gangela kaka mwana wana. Yo François, wapi 20 euros ezala kiawa. Nzoka leo sana bana ebele. Tellement makanisi na biso. E kota na mutu na biso kaka ke Kabila mutabomaka. Kabila mutayibaka. Kabila mutaza assassin. Kabila mutachelaka bato ba poison. Na makanisi na biso tozo kanisa kaka ba conseiller nyonso ya Félix baza kokufa eza Kabila. Vous croyez Kabila, qu'est-ce qu'il a à foutre avec des conseillers? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Est-ce que Kabila Kokobanga va conseiller? Il y a Félix. Kabila Kokobanga chauffeur, il y a Félix. Kabila Kokobanga garde du corps, il y a Félix. Est-ce que intérêt ni les alliés n'a pas garde du corps, il y a Félix? Na Kabila. Influence ni les alliés. Kabila a la Sénat, Kabila a la Parlement, Kabila a la gouverneur, Kabila il coopère avec Félix Yemoko, il n'a rien à voir avec des conseillers, il y a Pamba au Bazalaki Aba Diaspora na poto, Bazo Mela Café, Bazo Mela Masangao. Mais l'eau on est leki. Dans moins d'une année, Bandeko. Seulement dans moins d'une année, Batouba Koufi na kati ya présidence, plus de 30 personnes. Plus de 30 personnes proches à Félix. Et ça normalité? Et ça normalité? Mais nakoyebi sabino eloko nini bazo kufela. Et ça normalité? Ba oyo ba kufi plus de 30 personnes oyo basi ba kufi. Non bon limbi sangai. Plus de 20 personnes oyo basi ba kufi. Banda Félix a eu pouvoir tilelo. Plus de 20 personnes ba proche à Félix. Na moment oyo tosa ko loba oyo. Soki bino boyebi te bosa la banquette. Et ça na 37 personnes. 37 conseillers proches à Félix. Au bazali empoisonné, baza maintenant na soins intensifs bazo za traitement. Au ba congolais boye bité ngo bazo kufa moko moko. Na répété na lobby boye. Plus de 20 personnes basi ba kufi depuis Félix a qui pouvoir tilelo. 37 personnes baza na soins intensifs na Kinshasa wana. Oyo baza na état moko grave, baza empoisonné. Lelo na lobby tokoyoka ke moko azokufa. Mais na koyoka bino eloko yenezo boma bango. Ça c'est un, ça c'est deux. De trois, dans moins de 48 heures, bandeko. Mais ça c'est la sorcellerie ou quoi? Dans moins de 48 heures, tokufi ici 5 personnes. 5 personnes bakoufi. Tout qu'on soit sur ce message, il paraît que Ndeko Nabiso, Bernard Chitouka, il y a la sécurité à président rapproché à Autokoufa. Il y a 2 heures de temps à Koufi. Ce n'est pas normal. Dans le lobby, il y a 2 heures de temps, maintenant, tout ça 14 heures, donc cela veut dire à Koufa qu'il n'a pas 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Mais c'est quoi ça? Lobby, les sous-sous, Nana Koufa qui. Lelo na tongo na 8 heures nana kufaki papa na biso Jules Kapeta asalaka na maison civile proche du président de la République akufi lelo na tongo na 8 heures les tozo comme na ba 14 heures ndeko na biso Bernard Chitouka akufi proche à Félix Tshisekedi. Lobby lisusu nani akufaki ndeko na biso Charles Kitosho directeur ya communication adjoint ya président Félix. Dans moins de 48 heures lisusu nani akufaki Jean-Pierre Ouechi conseiller chargé d'identification la présidence. Bandeko, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Batunyo so oyo, yebsanga ba ko influencer pouvoir ya Kabila na nini? Kabila zoko coopérer na Sénat. Kabila pouvoir na eza protégé na Sénat. Kabila pouvoir na eza protégé na Parlement. Kabila pouvoir na eza protégé par Fachi. Félix, Kabila pouvoir na ezali protégé na ba gouverneur ou bazali partout na ba région. Kabila pouvoir na eza protégé na ba ministre, eza protégé na ba conseiller Félix c'était. Ba conseiller Félix bazali influence c'était na Congo. Baza différent na ba conseiller era Mobutu, baza différent na ba conseiller époque era Kabila. Ce sont des gens au ba futa kabango ba $1,500 par mois. Nous mo kanzo ba conseiller na ba salaire combien? Bah conseiller à Félix va toucher à $1,500 par mois. $1,500 par mois. Ce sont des conseillers privés, président. Mandeko, ça fait mal. Ça fait mal. Maman nanga Lolo. Lolo, maman nanga Lolo, nakata France. Mobunde Lamboka, la femme du vrai. Ezope ça passe. Ezope ça passe. Arlette, nakata Kinshasa na peso mbote. Ezope ça passe. Comment collègue na bino, muninga na bino bobundaki na e combat, azui pouvoir, abengi bino, bino ba combattant, bobundaki na ngai, bosalaki marche na ngai, boya toke neko bunda na mboka, boya toke neko construire, abengi o na France, abengi yo zalaki na ozalaki président ya IDPS na Belgique, oui yaka, yo zalaki président ya IDPS na Suisse, yaka, collègue na ngai yaka, na boyi na zala hypocrite, na boyi na liambongo ngai moko, boya, a lokoti bino, bozalaki ko sala rien na poto, bozalaki ba gaillard zéro. Tala bana kin, bato nyoso batanga bazana ba diplôme, soka leki 50 ans eloko yate. Ngana mona poto du vrai, ça fait 30 ans nazaliao. Je vous dis la vérité. Moi na poto nyonso a l'écrit 50 ans ba diplôme belé, ya ba licence ya ba doctorat et loko yate soka sala ate. Soka saka na ba diplôme ngona ndako na chambre na simne loko yate. Ils ont entreprise moko côté oyo ba ko zo na valeur exacte parce que diplôme wana et c'est oumeli. Mon diplôme wana c'est oumeli. Mundela za na posa ya ba jeune ou ya ba 20 ans. Ba 25 ans, au moutou eza fraîche, au batangi technologie mikoloyo, au batangi science mikoloyo, au batangi médecine mikoloyo. Asa na posé ba diplôme na ote que autant médecine il y a 25 ans. Ba série ba bande ko sala ba opération na mbeli, il n'a pas besoin de ça. Mundela eza na posé diplôme en médecine oyebi ba sala opération par laser. C'est ça. Mundela zali te ke oyekola ka mécanique na yo, oza licencié ceux qui wa pengo si ceux qui na ista, oye na diplôme il y a 30 ans, Mundela n'a pas besoin de ça. Mundela za na posa technologie moderne ya mikoloyo ba voiture do tambola na mai ba voiture do tambola maintenant na ba carburant moko spécial na ba électricité Mundela za na posa na yango maintenant Félix ayo keli bino mawa ba diplôme na mneza déjà expiré ba tanzala ba ta passi a lokoti bino ba mnoko tele na ba matonge mono te na ba gare du midi na ba Paris partout. Maman Lolo ML ayebi na Paris wana côté obanda ko téléma wana ko zelaka ba café funga mambo mela masanga Félix a lokoti bino lokola ba mbinzo abi boya bokende ko sala bo komi kuna na Congo pobo aider camarade na bino bo pese valeur bo moni Kabila pourquoi omela ki na 18 ans Kabila oubela ki 18 ans parce que l'air a lokoti batuna wana batune ba PC valeur batuna ba sale misala batuna ba batisi Kabila ba honorer Kabila ba jouer lokola nzambe onyo so Kabila kolobezali amen onyo so Kabila kolobezali que ça soit ainsi yango Kabila betaki 18 ans mais vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles bokenanga pe nulle part. Tous les conseillers de Félix Tshisekedi, vous êtes des imbéciles de salauds. Bo baby si bo yibi. Après binomoko, ah non, eza bisoté, eza président. Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que le président Musné Salaka partout? Il est Dieu? Même Mobutu Alobaki que le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'effort de tout ce peuple, il peut tout. Le président de la République n'est pas un magicien, n'est pas un Dieu suprême, non. Vous croyez que ceux qui budget bimi, président comme il contrôler, directeur ya Wenze, Bonikuna, directeur à marché central, Bonikuna, Yom Todo Sala saut de mouton, Bonikuna, dit Boni Boyoko, il a aussi d'autres choses à faire, non? Les rappels sur opportunité, appels sur charge, gérez bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bazoba wana ba conseiller wana na obanga bango te parce que c'est que moi je gagne ici en Europe na gagnera plus que bango
Ce sont des gens qui touchent 1500 euros. Batanzala, batapasi. Batapasi. Oh, bah, le côté, on a Paris, le côté, on a Bruxelles, là. Vous comprendre. Tellement, bah, Monique, tu es au Soutouka. Ah non, occasion maintenant, il y a yiba. Tout ça l'appelle le cola, babande ko envier ba mende. Babande ko envier ba Bochab. Babande ko envier ba Papa Kyungu. Babande ko envier ba Moïse Katumbi. Babande ko envier ba to bonotambo ba mituka ba immeuble. Ba continue na combat ya profit. L'air ba zu pouvoir, ba lobby c'est l'occasion maintenant de se peut yiba to profiter. Félix Azouaki bino te po yiba te. L'air bo yibi. Bon, Monique est salir maintenant Félix. Dans une année, vous salir. Maintenant, vous commis que vous mana binomoko. Vous commis que vous la poste binomoko vous mana. Poison, vous bozo ko tchela na wana. Bato nyo so va conseiller bazo kufa wana. Ba kufi na corona te. Et ça na conseiller mon côté na kata président sa kufi na corona. Azate. La limite écoute corona et ça na Kinshasa qu'on a même pour 5 personnes. Je ne crois même pas. Je ne crois même pas que 5 personnes vont dans la corona na Congo wana. Bozoko bomana bino moko na poison. Motema mabe na poison. Non, n'engeni Félix, maman Louise fait zambote. N'engeni Félix azu mutuana conseiller nae. Non, akomona na kobomaye. N'engeni Félix azu oyo kuna chauffeur. Il fallait qu'il découse na ngaza la chauffeur. N'engeni azu Joana, azu abomiye. N'engeni Félix azu mutuana aza la charger à maison civile. Na kobomaye, na chande ko nangai. Eh baluba. Baluba. L'air to bandaka ko loba muluba ko ozo pouvoir na Congo te. Bolobaki ko to ba tribaliste. Bomoni n'époque Mobutu. To tikale ko mona ba proche Mobutu bazo bomana bango na bango te. Lobaki o Mobutu abomi mutu boye, Mobutu kangisi mutu boye. Mais ba proche bango moko au conseiller ba komi ko bomana. To tikale ko mona te. N'époque ya Kabila. Botangelanga combien de ba ministre o ba kufa. Botangelanga combien de ba conseiller o ba kufa na 18 ans. Mais bino bozu pouvoir même pas 2 ans. Bokomi ko bomana bino na bino. L'élo dimanche, à partir de samedi, l'élo dimanche, beaucoup fait 5 personnes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça vraiment normal? Nazo senga na président de la République, boy. Naïbi ka landarabiso. Naïbi ango très bien Félix Tshisekedi à landarabiso. Na lobby boy président de la République. Au pesa qui ba diaspora confiance. Bagayar zéro o babane ko telengana na poto hawa. Bazalaki ne loko moko te. Koke naka koida kozelaka ba aide sociale na ba bureau. O aider bango pesi bango misala, o pesi bango ba opportunité. Mais ba rendre yo zéro. Ba rendre au service té. Écarter bango nyos. Cha bango na porte écarter bango. Changer bureau na mobimba. Kamata même bana ya Congo. Tika ba diaspora wana, kamata bana ya Congo. Bana ya Congo oyo bazali wana na permanence. Tia bango pembeni na yo. Longola ba oyo nyoso ba uta Europe. Longola ba oyo nyoso wana ba uta Europe wana ba gaillard zéro wana. Ba ok nanga nil par na yebi bango. Ba gaillard zéro wana. Bazaki même ata na revenu te et loko moko te. Kolata bilamba ya kodefa. Ce qui sert moka uti Italie ya bengi ya lobi. Naza na veste na uti nango Italie. Et défi sanga ye na ofuta 20 euros ba gaillard zéro. Et loko moko bazana yango te. Oyokeli bango ma olokoti bango. Na loba ozui bango te mais olokoti bango. Otie bango kuna na présidence. Mais ba komi kuna français loba makasusu te. Lingale loba makasusu komi kaka tcholuba. On dirait Félix aza président baluba. On dirait Félix a komi président baluba. Bokomi ko bomana bino na bino. Félix a solana mutuboye. A komi ko solana nani? Non komi ko solana maintenant na maman Arlène. Ah bon? A comment solana alerte? Il faut tout ça tout éliminer alerte. A comment solana nani? Non comment solana maintenant na ndeko na ngai Francis. A où solana Francis? A où solana nani? A où solana Mikolo président Félix a téléphoné mon créqué 4 fois. Il solo a téléphoné mon créqué 4 fois. Ah non c'est suspect hein. Angatia na poste te faut tout les poisons. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? Dans 48 heures, beaucoup fait 5 personnes. 5 personnes, beaucoup fait. C'est quelle honte? Quelle honte? Papa Nanga Bernard Chitouka. Sécurité rapprochée à Félix Tshisekedi, il paraîtrait que. Aouti Kokoufa maintenant, il y a 2 heures du temps. Il y a 2 heures du temps. Papa Nanga Julio Capeta. À ça, la maison civile. Azan Deko ya Félix, c'est proche.
il y a famille, il y a Kolokotate. Akufaki na Tongo. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Jean-Pierre Ouechi, Akufaki Lobokuna, Bandeko, c'est quoi ça? Papa Nanga Charles Kitosho, directeur de la communication adjoint, Akufaki Lobokuna, dans moins de 48 heures. Allez vérifier, dans cinquantenaire, 37 personnes, il va conseiller et il y a président. Dans la salle de réanimation. Pour la nini, baza empoisonné. Bokoyoka ndenge bakufa ku famille koloyo. Soki bakufi, bache na acte de décès na bango mort par coronavirus. Mort par coronavirus. Ba nge bala ki sabatuke, ndenge babane ko bima na président Félix, bazala ki contaminé kuna libanda yango bakusuko bazokufa. Ça c'est du n'importe quoi. Talabandeko, biso bata poto to ko apprendre bino coronavirus. Bino boko apprendre biso te. Vous allez pas nous apprendre coronavirus. Tu as dit coronavirus de A à Z. Tu as dit coronavirus c'est effet secondaire. Tu as dit coronavirus c'est effet secondaire pour apparaître il aura combien de jours. Tu as dit coronavirus c'est dans combien de jours. Tu as dit effet secondaire. Tu as dit effet nyoso pour le coronavirus. Tu as dit que coronavirus est attaqué comme tout ou à peu près bomaye. Vous allez pas nous apprendre. Ça c'est quel pays? Mouta coronavirus ça sera un mois t'es fa kufa. Nga nazo apprendre bino na terrain. Mouta coronavirus, ça sera un mois t'es fa koufa. Dans une semaine, il faut déjà effet secondaire dans d'autres bima. Oyoka ba vertige, oyoka mutu pasi, oyoka ba diarrhée, oyoka ba nausée, oyoka ba vomissement, oyoka ba bloc bongo ba température dans une semaine. 7 jours, il faut déjà ba effet bima. Oyoka déjà biloko wana. Wana ils ont attaqué yo maintenant na mutu, na gorge, na kingo, na munoko, na zolo, na matoi, ils ont maintenant ekita na poumon. Une semaine après, ceux qui organisent maintenant ça ma capacité quitter na poumon. Et les poumons na yo 15 jours au Fokoufa. Vous voulez blaguer avec de qui? Avec qui? Depuis corona et bandati le loto de 2 mois, bientôt 3 mois. Ba conseiller na ba kufate ba komi ko kufane mikolo. Pour na ni bozo bomana. Intérêt à nini? Pour la 1500 euros, vous gagné. Ça, c'est quel peuple? Nous avons beaucoup de choses là. Oh, sorte à peuple, nini nzambe. Oh, quelle sorte à peuple? Nous avons conscient que vous salir chef Nabino Félix. Vous êtes conscient que en 2023, les Congolais sont sans bino. Vous êtes conscient que vous allez wana. Il y a un commis, mouté comme ko baluka bino bolobi et bébé libiso maintenant. To luka to yiba. To yiba déjà to kendaka. Parce que le 2023, c'est dans 3 ans. Il y a beaucoup de gens en désordre. Beaucoup de gens en désordre. Où y a Koufangana remplacé? Où y a Koufangana remplacé? Toi, il va déjà parce que ton bébé ici déjà. Ton bébé ici déjà. Mais en regardant Félix Yemoko, en regardant la personne en question, souci en ça. Mais Congo c'est vaste. À Congo c'est un peu Yemoko te faisant na bateau. Mais bateau on a baby déjà et ton bébé ici déjà. Toi, il va m'bango to kende. Talabandeko, attaque tout Kabila pesa ke pouvoir ango. Ce qui ba conseiller on a nyoso ba entouré Félix nalikani c'est moko. To bongisa mboka. To rétablir salaire ya bato, transport, traitement, biloko kolé kita, biloko tout. Ba conseiller ba ministre on a tout. To bosa na makamba Kabila oyo. To bosa na ke Kabila asimbi Sénat, to bosa na ke Kabila asimbi parlement, to bosa na bona bloc to bosa na. To bosa na. On peut Félix a quand ça va conseiller wana a quand ça va ministre ezate et ko komao a comme dictateur yem ta comme magistrat yem ta comme juge biso batali boso pete ko lobaka kabongo mutali boso ka ngai mutuna ko lobomoni akangisi conseiller na ye amoni dictature yem ta comme juge atika ba juge basala musala ba juge on peut basala ba dossier belé ba bandela nani ba ko sukisa ya nani bande ko nanga ba conseiller pour terminer totika ki mutema mabe ba conseiller botika ki ndoki botika kindokisme botika bo bande ko souffrir bino nyoso awa mais bande ko na bino obo souffra na bango na Londres na Paris na Belgique na Afrique du Sud bo yambaka susu ata téléphone na bango te soko tali téléphone bo ngr na nazo benga sergent mokreke se ana ko yamba ete longwa ngai mais ko bande ko kende ko lia fufu na ndaku na ye o bande ko senga yeme mata chaussure l'air mususu mais leo ko moni abengi yo o kasi ko la yo sengo mbongo. Pour ça, permet le président Félix. Bit na ope zali ke collègue na yo wana ya mupanzi oche la poison akufa pour remplacer place na ye. Tane beaucoup kufa. Plus de 20 personnes beaucoup fait.
37 personnes maintenant, bazali na salle de réanimation. Cause ni poison. Et ça, coronavirus, c'était. Et ça peut Kabila. Ce n'est pas Kabila. Kabila a un intérêt à conseiller à Félix. C'était. Baza pété pour naïe. Baza influence pour naïe. Laissez Kabila tranquille, s'il te plaît. Bon, mon akakindo qui place nos sautés. Bon, mon akakindo qui place nos sautés. Bon, à la banaliste. Bon, à la bateau, bon, colis. Ce n'est pas que l'Ikamouke Kabila. L'Ikamouke, Maman Olive. Tiens. Kabila aussi a conseillé. Conseiller à Badeko Zela Aba, aide sociale, on a poto, on a tambola, on a matonga, on a Kabila, on a même pas la voiture, bah conseiller, et Béla Félix, on a besoin de la voiture, bah autant on a la voiture à présidence. Conseiller la Félix, on a la voiture de luxe, on a la mongo na moko. À Paraïba, bah autant on a la voiture de la présidence, bah bah na mongo te, et Béla bah locataire, nanda ko bah foutre la banda, on a ba limité, na ba gombe partout, ils n'ont rien. Kabila ok na bango wapi. Toti kamote mama B. Toti kamote mama B, toti ka ko bomana, toti ka ba poison. Salaire on peut ba foutre abino ya malunga te. $1,500 yango ne bozo kufa. Kutu soko kebite $1,500 ngo peza ebele. Ba foutre kabino mbongo ebele te. Vous croyez que biso on a kata diaspora to envia kabino te parce que o bazo foutre ngana so na ke musala, c'est plus que o ba foutre ka conseiller président de la République na Congo. Informez-vous, bah sabino salaire à mutapoto, c'est combien? C'est entre 2800 au Matili Kolo, famille nombreuse. Tu envies à Kabinote, tu envies à Binote, l'eau mokote. Mais beaucoup de commis tchelande ba poison. Bozo bomana bino moko. Beaucoup de la course. Beaucoup que non, 2023, et ça mousikate. Tu as dit que bako voter sur Félix, c'était parce que tu as BBC Makambo. Parce que tu as salirié. Tu as bambang bango. Et tu as bambang bango. Tout bomana. Beaucoup de commis tchelande ba poison. Et ça mawa. Na osenga bana nyoso ba peuple congolais. Ce n'est pas Kabila. Na muta PPRDT, na soutenara pe Kabila te, na liya pe mbongo na ete na mona ete pe na kenda kingakati te. Mais na lobby, tout le monde a diable partout te. Ce n'est pas Kabila. Na zomona bato mutu bazo commenter wana. Et en tout cas Kabila ko sili sabino, Kabila ko te eza Kabila te. Eza Kabila te, Kabila osali na ba conseiller. Kabila soka ko boma de Félix. Kabila soka ko boma de Tambwe Mwamba. Kabila soka ko boma de Mabunda. Omoni bato wana bangonde basimbi Congo. Batumisa tuana. Tambwe Mwamba, Mabunda, Félix, batumisa tuana. Ce ne sont pas des conseillers, batu a pamba pambo conseiller. O batu ko kata ko futa banda kuna poto te. Bakini bango na Congo kuna baki futa banda ba $200, ba $150. Kabila okela bango pi. Toti ka motema mabe ba peuple congolais. Toti ka motema mabe. Moi 3 ans o etikali oyo, soki boko ko sala boko se concentrer vraiment ko aider Félix. Na 3 ans oyo. Dollar calamité zo comme na ceux qui na 1 point ceux qui 9 ceux qui combien wana et c'est comme na 1.9 Kalaté na 2.0 Kabila tika kango na 1.6 mais le comme na 1.9 Kalaté na ezo comme na 2.0 beaucoup attend na souci na ngote que souci na mine comme kaka ke bo wela ba pouvoir bo mi bomana bo tchena na ba poison ezamawa Alors Félix Tshisekedi, président de la République, revoir un peu ma conseiller nayo. Bazo sala soni. Bazo sala soni na monde national et na monde international. Bazo sala soni. Même ate pa Kabila to mona ki boete. Même ate pa Kabila to mona ki boete. Na clique na yé bato ba kufaka non. Clique à Kabila et protéger Kabila. Yango Kabila omela ki 18 ans. Pe bazala qui prêt à continuer toujours qu'on profiter qu'on protéger Kabila à 21 ans. Bazala qui prêt ba se préparer qui na yango. Mais Kabila a dosé, à l'obité, tout dosé. Félix Kamata, même pas 2 ans. Beaucoup faisait 20 personnes. 37 personnes bazali dans soins intensifs. Bazoko réanimer bango. Ba kufa mikolo ba Holandana. Ça c'est quel pays? Nakadisi message on a qui angwana na que comme la présidente de la République à revoir cabinet naé. Ba poison ezo tambola na kata cabinet ya président ezo tambola rien à voir avec Kamere. Oh Kamere mutazo tela bango ba poison o INC o MLC non tout tila n'importe quoi et ça bango moko ba conseiller à Félix ya baluba wana bango moko baluba tala bande ko baluba baza bien ba bande ko na biso mais muluba ngana muluba comment na nkashama botala kaka ko baluba so bakutani 4 Mukongo zawana, moko, mutete la zawana, baloba sou français te. Et comme il y a mon bango. Même à ba matanga, même à ba fête.
tribaliste bakomeka kaka choko ngasuki nakuta ina muluba abandeli nga chiluba na esa na bika nga munoko lobela nga français tika makamona lobela nga français c'est quoi ça tala muluba yeyo ndeko na za mu Congo ndeko na za mutetela parce que yo lobela nga kiluba pourquoi ozobela nga chiluba pourquoi est-ce que yako yoka biso oh non c'est grave pas nous ça la kabona mais arrête de tout le français bandakala batu nyonso bazali awa 10 personnes nyonso bazali awa toyebi français mais sikoyo ozolobela nga na chiluba pourquoi okolobela na chiluba pourquoi même là nakendaka na réunion ya Moïse Katumbi moi je parle pas Swahili là-bas ce que la moni 2 personnes balingi babanda Swahili na mais mon cher c'est quoi ça ngapena loba Swahili na sema Swahili na sema muzu Swahili hein na loba Swahili très bien na komakango so banga babanda ka Swahili na bidi acha tu sais mes français acha mambo yele oh mais yo za ka bopa nini ngala bino c'est quoi ça hein yo zo loba Swahili awo e bongo okuna awo ka sokwa to tonga ite e bongo okuna au moins bato mutu suppose que le président amona bango vraiment que baza bana nae abandi président jambo abari ya mama buko bazima c'est quoi ça buko bazima c'est quoi ça président Moïse alobaka français mais parle en français ce qui français te kolobane na lingala buko bazima c'est quoi ça c'est quel comportement ça pona nini amono ke obotama famille moko na ye na kashobwe ça c'est quel comportement yango bozo ke ko bomana kuna bozo ke ko bomana so mon président Félix appelle sur moi mon Congo mbote di wana nani o te ka je biete ata mon Congo ah bon o e usani nyawa usani nyawa Félix ngo ya tata no ya mama na yo so mon mamu tete na moko aputa le premier Félix di wana nani o ye baka yete kasi kuza mendete e usani nyawa e ona mutete la o te di o di to fon la miso c'est quoi ça est-ce que Félix ngo tata na yo tala bato ba bone ko lexa ta ba tanzala moko wa bazanga ta mbongo so ba chaussure na poto wa ba pesi une opportunité tala beaucoup ça ba bêtise kuna des incompétents ba diplôme moko expira kala ça fait 30 ans vous croyez que Félix a besoin de ça vous croyez que on a poto to zalaki na posa na yango congolais moko o azwa diplôme na azwa musala na diplôme il y a 30 ans passé o asala na bureau na diplôme na azwa na Kinshasa il y a 30 ans passé nani toyebani ba vérité boni boyoko bon c'est pour la que Félix qui a payé cet diplôme non na valeur abiboya na ngwa bokino sala na poto ba zobinote na poto ba zobinote ngana mona poto ça fait 30 ans na zalia diplôme nyo c'est l'équipe 20 ans ba to kangote na poto oza na licence oza na doctorat oza na master to nini et l'équipe 20 ans on te prend pas okino sala nettoyage o sokola ba wese t'as la chance ba pesi bato yo ba bizengi o ndeko telengana na poto bokomi ko bomana bokomi kona bokomi metema mabe ba jalousie so batali wana nani te Félix azo solana papa Oscar Rachidi muta Moïse pourquoi Oscar Rachidi ça muta Moïse asa conseiller Moïse pourquoi a poussé le premier Félix non ça la toka mais c'est quoi ça c'est quel comportement bino boyebe sika Oscar Rachidi bana kina Moïse na Félix Tshisekedi ba yebana il y a kala avant la président les wana zalaki na nous responsable kaka ya parti politique ba yebana ba opesa na mbote bazoli afufu ensemble ayi ko luka poste te c'est quelqu'un qui ne souffre pas ayi ko sutuke la pe bitukate o comportement ndenge ni ba zobo ya ba conseiller o Félix alingani na bango après bino moko bokoloba non c'est Kabila ok na ba conseiller ya Félix wapi ezama wa soki na bandi koloba mingi na bana finga bino na décoller na ba langage ma ba conseiller nzalo ya pamba bata souffrance nzama pa moloba peuple congolais nyoso ba kotaki na pesi mbote na batu nyoso merci beaucoup que Dieu bénisse la République démocratique du Congo papa nanga Rachidi Akida Oscar le conseiller principal ya Moïse Katumbi Chapwe Charman chargé de la diaspora donc nzama pesayo longue vie pas aux allées ingeta mama nanga bijou dembo mbota trop mama